lelo oyo nanya koza la gouverneur ya ville ya Kinshasa olo bango penzo otala TV en tout cas so na ina lo ba muto oza la gouverneur ya Kinshasa siko ezana muto ana boule na vision pour la Kinshasa ya sika nanya koza lobi o bango lo ba kombo non na lobi boye muto oyo azali nano na idée na boule na initiative pour na Kinshasa ya sika ebi komonete kasi siko ngana zolo bat INK initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa pour na ngati ko Jésus Noël Chege oui siko consolidons les acquis. Quels sont déjà les acquis que nous avons et que nous devons consolider? C'est la première des choses que les gens doivent savoir. Ok? Aujourd'hui, ndenge omoni mama yemo ekomi. Yo nanga to akana kisasa. Toyebi mama yemo. Elongo mama yemo ana ngolelo. Nde elongi mama yemo zaka na ngoli boso te. Santé à moto ezali important. Donc, ils ont déjà acquis au te sengeli to consolidé. Okoki kondima ndenge nini pour avoir un ministre de la justice, besoin un juriste de formation. Pour avoir ministre des Affaires étrangères, besoin diplomate de carrière. Pour avoir ministre de la santé, besoin médecin. Mais ndenge nini pour avoir ministre de la culture, besoin avocat. Oka ina stade te ba le bizo mutu na yo bokende na ye président président Zambi ba bi azwa mutu na ye wa mundele kasi loko les ndenge loba maka siko to lingi loba maka susu bongo te il faut na ye ba ke oya komi président de la République comme na ye Rachel Chako tete la maman na bango nani oyo papa na bango nani oyo yo poye bagi oya komi oyo chef du quartier awa Charlie Kadima papa na bango muluba maman na bango mais ezala te ko papa na ngai azala yaki awa lokola pêcheur ayaki na masuwa utaki na nini ye ko pêcher sikoyo lere bakutani na mama baba ni sikoyo mama ngo tozali kokanisa mama ngo tangu suta tamasi na biso balebi te alaka ya ngamba Zambi et ça le roi ba immeuble intelligent pour toyebi angolobi à l'état après ba yo biso ya mwanga chuchu ah oui makambele kila mboko yo ko imaginer te et ko imaginer te ya mwanga chuchu ndenge ni ba ko vérifier ba lebio non gouvernement congolais ku ndenga zawa azande locataire ya mo ndenge nini gouvernement mukolo moka mukolo a comme locataire ya un individu. Na RCA 30311 ngai naza concepteur ya Miss Vodacom. Leur basaleli Miss Vodacom batinga pembeni na funda ki bango parce que œuvre na ngai en dehors ya kozala kaka ya ngai ezali déclaré pe protégé. Alors leur to fundi bango leur cours d'appel à monaki que effectivement ba pièce nyonso na brandisaki et là qui si bango que l'œuvre Miss Vodacom m'appartenait et pesaki nga raison mais moyen ba futangai mbongo nyonso yakite parce que ba kokai ko futanga droit d'auteur te ba futinga dommage et intérêt pour Vodacom asala ki mabe na koyiba œuvre na ngai ko exploiter yango droit d'auteur esengela ki bazela oyo l'état apesa ndingisa ya ko gérer droit d'auteur pour na ba artiste kombo na ye Sokoda sikawa Sokoda muto afundaki Vodacom po aye ko senga droit d'auteur ngai na mabe Vodacom asalaki nga afutaki déjà dommage et intérêt oyo eza accessoire pour l'œuvre. Ce qui est le principal, c'est les droits d'auteur. Donc on ne peut pas avoir payé l'accessoire et refuser de payer le principal, qui sont les droits d'auteur. Moi, je suis correcteur News TV, Rachel la Caramel, tu écoutes un bino les sous mon colonel. On peut pas y développer penza bongo actualité en boka, aussi bongo colandana bisona bino que. Tozi bongo ba député ya sika ba ya kalapé bazongi ezala
na national ko pe na provincial kasi o penza zali ko kamusa ezali lolenge nini ba contestation ezali ko salama na ba province nyonso na Kinshasa ko lobate na kati kuna kutu bato bazali ko zokana pona ko lobake senya bimisi muto o ba votaki te likambo pe ya sei ba imboka ba ko ndongo na pena na likambo tali bongo sei ko boma penza pe panzi ba regroupement to pe ba parti mo mingi na ikiki na ba imboka kasi tozali penza na lisolo monene ya koyeba ke mokonza mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo moto azongi lisusu na mbala ya mibale pour ke akamba mboka kasi toyebi ke akokisi nano besoin ya ba population congolaise te en général kasi mokumbe ali penza mingi kasi nini penza esengeli na ya banana ko sala ya liambo to pe nini asala kite kande to ndaki na discours alobi ke et akosala manso pour que azongi la erreur passée te na ngonde pour la développer ba sujet oyo to zino abino molobeli na kombo ya Chalika Dima o azali bongo analyste politique peu culturel o to kolobela epenza masolo ya mboka mwana mboka Chalika Dima na pesi mbote ba mboka pe ba kolanda ba ko sepela penza ko zayo na mokola lelo. Merci mingi mbote na yo Rachou la caramel pe bonne année mon bouya sika molamu mbote na balandi ya correcteur news TV na bandi to sali mo mikolo ebele to mona na bangote bonne année na bino nyonso mobu molamu. Merci beaucoup Chalika Dima, bonne année na yo pe lokola ya motu ya penza oyo to banda na yango ezali ko mona lolenge nini osola ti bongo oya yo cravate na elongi ya mwimboka José Jésus Noël Cheke olati pe na chemisi olati bongo mokonzi ya mboka yango penza nde ko bandela biso na mwa motuna ya sungi likambo ezali boni Jésus Noël Cheke loyiba bimisaki bongo mokambi ya député provincial ya Lingwala yenda okamba Lingwala kasi awa to koyoka Jésus Noël Cheke to yokaki ye pasaki na kasa bato basalaki mbilinga to monaki ba video esekelaki boni sanction yango oyo senya kataki bato et pour l'inka 82 je te regarde biki mususu pe ko baksama nene musu baksama te ba misa bato to yokaki ba video etambolaki montre moi Jésus Noël Cheke na motuna na yo ya liboso ezali que ngana kina ba candidat mibale on a ko soutenir na ba échéance électorale na kina Fachi Béton na présidence de la République Jésus Noël Cheke na députation nationale peu provinciale donc ba candidat na nga nyonso mibale ba bimi Béton na présidence Jésus na députation provinciale oyo elobami que ba mindondo ezalaki tout ça bon eloko ezaka parfait ala te likambo nyonso oyo esalemi na makanisi to na maboko ya moto eyaka toujours na mwa balacune oyo ekozala ke oyo erreur oyo ekozala bato bamona ke mwa mbebe ezali to nini mais est-ce que makambo bafundi to bazali ko soupçonner est-ce qu'il y a solo non ton dit que erreur ezali nengo lobi mais ba erreur ezalaka kaka te même na oyo esalamaka na poto balobaki Trump a triché bon abima président ba annulaki yango non est-ce que soki bakangi tricher moko ya mwana classe pour basalaki examen d'état le ba annulé examen d'état RDC mobimba pour 10 personnes ba trichaki na Congo central basalaka yango te donc nde eloko bato esengeli bayeba que mabe mutu epai azali to ana lola te ba ange bazate ba santu bazate donc na mabele oyo tozali masumu ezali mutu mabe azali makanisi ya mabe pe ko ya na mutu ya mutu mais soki makanisi ya mabe ngo ezali babi kaka bo nana trichaki songolo pakala longola bango bo ba oyo nyonso te bango nyonso basaki examen na bango bien esili Jésus Noël Cheke ya sala ki campagne na Lingwala mais ce to bi totala to yebi que lelo to yebi vraiment réalité que mon salaire député ali ko bongisa nzela te kasi ye moka ko tambola na kalembelemi atambola ki na mushi ali na nzela te kalembeme na nzela te mais ye ali député oyo akotia miso to me makanisi ya ko sunga ba imboka ya Lingwala boni ya pesa ki ata alakisaki na ta volonté wana te potia sali campagne na volonté ngo pona yo mona ki fala sa netini
Mais tout le monde on a bilili si ba député belé net machine, on a député à ça salé ba tout terrain. Député à bongisi mon pandi wana député à silisi moi kuluna à redresser ba jeune. Makambo yo tolingi te continuer ko salema. Parce que mutu muso akei ko postuler mais ayebi même pas ni député et sengeli asala. Ayebi pas soki aza élu. Et pas ya kokende okota na hémicycle musala oyo basala kakuna. Donc ils ont déjà problème. Député à lobby ngana oya na obongisa bino ba balabala. Obandi ko mituna obongisa ba balabala yango na mbongo na ye to na mbongo ya leta. Or musala ya député ezali kotonga mibeko kotia yango na place po ete etambusa mboka ndenge elongobani nde musala ya député kotala ndenge nini na bimi député provincial oui na commune ya Lingwala oui problème nini Lingwala zalaka nango lokola difficulté oyo koki kozalake tokoki koluka ndenge nini ya kobongisa yango songolo pakala na oyo nyonso ba texte nini tokoki ko proposer na hémicycle ce que va adopter yango et mais ma biso tina amélioration y a ba situation y a ba électeur. C'est ça le travail d'un député. Batu belé balobaka balobi yo moko na Lingwala ndeni opostulate yo ndima okende ko soutenir mwana wana za mwana mke oui mais mwana wana za mwana mke azana nu mwana na ngai. Et l'heure na abengisi ngai to solo la na ye na tuna ki ye kaka question moko na tuni ye na lobi po ete ngai na tika batu nyonso oyo bakoki ko postuler na Lingwala na voter kaka yo Jésus Noël cheke bien kozali ki mwana na ngai moko na maboko na nga il faut na okosala nini oyo koko tinda ke ngai na vote kayo. L'air apesi ngai vision azali na yango pour la ville province de Kinshasa parce que azali député élu à circonscription ya Lingwala mais à siéger na assemblée provinciale donc aza sous na communauté et comme province mobimba ya Kinshasa donc leur a pesi ngai makanisa za nango alakisi mikanda totangi tosololi na comprendre que bato yango esengeli bavanda nanu wana ata biso nanu toyete ye akovanda nanu ngai Charlie Kadima nakoki kopesa ye voix na nga nakoki koyebisa bato baza autour na ngai bapesa ye bavoix na Charlie Kadima motuni na songi bato pa bakolo bayebi bakolo bape Charlie Kadima azali analyste politique mais culturel aussi Jésus Noël tchek azali pe homme culturel asimbi pena to monaki na francophonie yango Charlie Kadima mopese pena maboko abimaki na députation nationale te bato abetaka musique bon il y a Betra musique Betra musique eza lingala ba kinois organisateur événementiel mais et pas yé à outil na maboko et pas biso to outil à Vallon Image donc producteur phonographique événementiel yé azali na lokolo wana mais lingi koloba te que mayele na yo isuki kaka na ko organiser ba événement. Donc un organisateur des événements à petite échelle peut organiser une ville à grande échelle. Ne loko ya liboso esengeli bato bayeba pe ba comprendre. Moto ya yebi kolamba malamu na nzungu ali yoto. Soko ba pesi nzungu ya munene ya ma famille. En tout cas, vous allez lengi. Félicitations et bravo à vous. Un jeune talentueux, un jeune compétent. Balobi que la vie de Kinshasa, espérons. Pour nous, pas passer à Kambati. Mais, et Sabato. Les lots, Jésus Noël, c'est que ce qu'a mis gouverneur. Alors, combattre vient à été pour abîmer la ACP.
Non, ben kasi soko yo moni ke ezali combat azo combattre vie na ye. A combattre na nini? Muto vie a longwe déjà wa. Jésus a combien d'années te? Bon. Na yebite? Té, elo ba mabongo. Wana eloba mikaka. C'est salami. En tout cas soko salami ngana sepeli kutu azala wana. Pona masolo to anango na ba projet to zanango. Yembo azana Jesus. De l'ordure à l'ordure. Ils ont maman na projet. Ils ont concept moko ya développement au sakanate. Ogiango de l'ordure, ordure il y a foulou, à l'ordure il y a minéré, il y a bijoux. C'est-à-dire toko uta penda na foulou. Donc to la kisi bino foulou na bino nyonso yo bozanango. Biso to limito komisa yango or ya bijoux. Oh yo ko embellir l'image de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Na poubelle, tous en a type de déchets misato. Tous en a déchets plastiques. Tous en a déchets y a papier et puis tous en a déchets ménagers. Mais les déchets plastiques les le comme belé na ville ya Kinshasa, ils a dû nanine. Na kondima kopesa ba société oyo ko sala que bato bazwaka mai kopesa bango ndingisa ya kosala, mais sans qu'on pense que en dehors ya komela mai toko étancher soif, mais mulangi oyo ezaki na mai toko sala na yango nini. Non, 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 problème ezate. Ah, alors côté le côté milangi après la salle on va transformer. Va transformer comme nini. Pour fallait pas l'accepter biloko yo komi après kolongon. Nini. Mais quand yo le kolo mona ki racho. Ah, c'est quoi ba pavant on va chewa. Ba chewa pi. Ah, place au ba chaki te wana. On dirait. Le quoi au moni que eza leçon. Soko via yekola kite akoyekola awa. Soki chance sali ke mukolo mususu akomi ata bourgmestre ya soki pro commune songolo ako sale la pe boule ngo po monika ah ba pecho nde bagi na boule. Parce que ndengo lobi na température moko plastique wana soko mélanger na sable azo comme béton. OK? Kaka na même poubelle soko mbule beti so otali fulu ezali so mbule beti mai ekoti so otali na se mai oyo ebimaka na fulu wana ebimaka yaka lokwa chocolat boye yaka salite yaka solo mai wana ekokoma engrais po eza déjà engrais. Donc kaka na fulu tokoliesa Kinshasa ndunda ya malamu oyo bakotia engrais chimique te tokozwa ba engrais naturel kaka na poubelle. Déchets ménagères nyonso etikali soki to chauffer yango na température moko donné et opesa biso ba braise ba charbon ardent oyo bato bakoki kolambela na nzungu batina babola na makala balambi batumbi biloko pe permettre bato babo ya kokata banzete pona ko protéger l'environnement pour l'oxygène. Merci beaucoup Jalika Dima. Wana ezali penza projet kitoko. Oyo ko kambalango mwana mboka Jésus Noël Tcheke ezali penza projet kitoko, félicitations à vous. Mais kasi wana olobeli candidat na yo à la députation provinciale. Kasi candidat na yo à la présidentielle. Mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bimi bongo mokambili susu ya Congo oyo. Congo munene. Na lobango. Mais si koyo pe toyoka ki na campagne lobi consolidons les acquis. Papa basali nyango na banzembo. Papa aki nini to consolider po ba imboka pe ba ko ba ki mokonzi mboka. Yana mambo ebele pe asalite. Dollar. Nzala. Courant. Banzela au finish. Sikoyo, consolidons les acquis. Quels sont déjà les acquis que nous avons et que nous devons consolider? C'est la première des choses que les gens doivent savoir. OK? Aujourd'hui, ndenge omoni mama yemo ekomi. Yo nanga to akana kisasa. Toyebi mama yemo.
elongi o mama ye mo ana ngo lelo nde elongi mama ye mo azaka na ngo liboso te santé ya moto ezali important donc eza déjà acquis oyo tosengeli to consolider lelo soko tali liboso ya affaire étrangère batieli yo ekomi Dubai mais Dubai wana eza wana ekomi wana espace wana ezalaka wana depuis Zaïre toleka yango matiti oleka kuto kuti bato basali na basalite yango place yango mais lelo ekomi Dubai ndengo olobi wana donc tokoki ko consolider oui ou non eza lokola ba immeuble intelligent po toyebi yango lobi ya l'état après ba yebisa biso ya mwanga chuchu ah oui makambo eleki na mboko oyo ko imaginer te ekoki ko imaginer te ya mwanga chuchu ndenge nini bako vérifier ba lobi non gouvernement congolais kutu ndenga zawa azande locataire ya mo ndenge nini gouvernement mukolo moka mukolo akomi locataire ya un individu bon yo moni bakangi te kasi parce que tokomi papa yo komi na mbongo ebele boye ndenge nini bandi olanda oyo to bandi otala bakare mini nzoka abimisaka bakolta akenda koteka na bato ya mitu mike na ngambu kuna ake nango sikoyo tosala nini minduki mpe bakangi epai na l'état mobeko elobi nini kanga ye ka ale tia ye kuna c'est tout. Le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Donc l'État a récupéré ma belle naïe à minérite. Vous comprenez? A récupéré ma belle naïe à minérite. Donc, bah qui oyo déjà aussi na fachi et c'est ngelito consolidé. Et loko ya misa tunangina loba na lobi mama yemu na lobi Dubai na biso ya en face ya palais de la justice. La défense nationale. Les lots oyo M23 azoko kalisusu koloba ta gichanga te. OK? Et azoko koloba gichanga te pona nini? Parce que le chef de l'État Fachi Beton, avec tous mes hommages les plus différents, au Monique aboundi de manière que FRDC ezonge la valeur na yango soda zonge la lokumu na ye lokumu ya soda ezaka kaka nano ata na elamba na tenu kaka soko balakisi yo FRDC ndenge azalaki na 2016 bakangi ye bafoto batieli yo awa balakisi yo FRDC ya 2024 yo moko moni mpezaki malamu tovanda nano na fachi oyo le quoi FRDC a commis boye c'est que au monite na nini na stade en dehors ya ba hommage la civilité nyonso bopesi et politique mais à la kisi bino armée pour bombo na niveau et comité à la kisi bino pour na relaxer bino que aujourd'hui on ne peut plus parler de l'FRDC comme on en parlait. OK? Et ça, c'est une fierté. Et aujourd'hui, le Congo est à mesure... Attends, le chef de l'État, pendant sa campagne, quand il est venu clôturer na Top Congo, alobi, na journaliste, alobi, lit sur mes lèvres. Papa, maman, ngana mta audiovisuel. Lire sur les lèvres de quelqu'un, on appelle ça lipping. C'est-à-dire, c'est pour qu'il y ait harmonie. Na oyo munoko ezo sala, na oyo ezo bimana kati ya munoko. C'est-à-dire, alobi na ye, tanga na mbebo na ngai. Soki na yoki atakaka kosu kosu. Au mona maram na osala, na osangisa 2 chambres na sengi bango position. Tobandi guerre na Rwanda. Zonga kana ba 2015-2016 qui pouvait dire qu'on pouvait faire la guerre au Rwanda? Qui? Parce que boye habité. Bazo biso no bayaki na munduki awa. Ezai Kalashnikov. Mais bayena masasi ya calibre de chasse. Bato bakubunda nini?
ata ba na posa ya ko défendre mboka ngo po eza ya bango. Donc bamona ke odi ndi bango kuna po obomisa bango te. Jean-Luc Dima oza analyste culturel ba question mingi bato ba ko tinda ya koloba ke na tuna yo na mambetali bongo culture. Ba culturel par mo kota politique. Toki c'est vrai ba baza ba imboka ba ko féliciter mokonzi mboka ndenge ya sali réélection na ye toki moto na bino ya droit de l'homme droit d'auteur papa Nabiso Nyoka Longo a félicité mokonzi mboka. Est-ce que ce n'est pas une façon ya ko laksa bato ke non bango baza pour bazande pour ye ponenga pesi bango pe ba fonction bongo tozala nanu pour yete toko zala pour nani neti na minito Congolais wazap na Congolais akozala pour nani mais ba culture ba politique non culturel aza politique té parce que la politique est même sous la culture est même sous la gestion de politique. Pourtant le ministre de la culture ministère de la culture soki ministère de la culture o ezali ministère technique purement technique esengeli ezala na batu oyo bazali ba expert culturel ba gestionnaire de patrimoine culturel pour ba kamba yango okoki kondima ndenge nini pour avoir un ministre de la justice besoin un juriste de formation pour avoir ministre des affaires étrangères besoin diplomate de carrière pour avoir ministre de la santé besoin médecin mais ndenge nini pour avoir ministre de la culture besoin avocat. Est-ce que vous comprenez le que vous ça? Pendant qu'un peuple sans culture est un peuple mort ou est un peuple sans âme, c'est-à-dire homme mort. Aujourd'hui, na niveau Oyo, Congo ezali, est-ce que culture na biso ezali na niveau ya kotekama to gouvernement na biso azali na niveau ya koteka culture na biso dans le monde. Appuyer ndenge ba imboka ba ko contester que lelo ba culturel ba comme ko postuler wera et pai kofi. Il faut ba postuler parce que tozo loba. Ma beta musique. Ba ko ka bazo beta musique, bozo yokango te, bozo binat. Mais bazo yebisa bino ndenge nini boko sala pour l'élaboration d'un plan culturel. Il faut pas qu'on député. Et Simba pété, bah tika. Non, bozo Simba te ka tam supo bozo kata biso. Oui hein. Tam suko po bozo kata biso. Et on a ba maman Kalunga ba ye ba. En tout cas, tam susu na 2028 tu peux remonter Charlie Kadi. Na zolo banglais. Na lobi tam susu na 2028 tu remonter pe Charlie Kadi makoya. Na lingina lo bano eloko moko. Congo azali na ba ambassade ya bamboka nyonso awa pe Congo azali na ba ambassade na ye na bamboka nyonso oyo ba ambassade na bango bazali awa na kozwa exemple ya France oyo aza na institut français lokola centre culturel français na kozwa exemple ya Belgique oyo aza na centre Wallonie Bruxelles lokola centre culturel belge mais na reposer yo question moko na mboka nini oyo yebi centre culturel congolais zalaka non wana fachi beto muto akomi koya kotonga azotonga o na lobi na mboka nini dans quel autre pays où tu connais oyebi ke centre culturel congolais eza na mboka songolo eza te ok soki ezali te. Pendant que le français a le centre culturel français ici qu'il appelle l'Institut français. Pourquoi est-ce que le Congo n'a pas l'Institut congolais na France? Pourquoi pas le Congo a le centre culturel congolais na Belgique? Kapenda politique moto ovandi pena ke olingi Congo olingi Kinshasa oyebi réalité Kinshasa lelo oyo nanya koza la gouverneur ya ville ya Kinshasa olo bango penza otala TV en tout cas so na ina lo ba muto oza la gouverneur ya Kinshasa siko ezana muto ana boule na vision pour na Kinshasa ya sika nanya koza lobby o bango lo ba kombo non na lobby boye
mutu oyo azali nano na idée na boule na initiative pona Kinshasa ya sika kasi sikoyo nazoloba te INK, initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa pona nga sikoyo Jésus Noël Chege oui premier ministre sikoyo premier ministre so balingi batia premier ministre sikoyo nalingi nanu ko bousculer te me bazali ba oyo ba koyo sala musala po mokonza mboka lobaki alingi su ba erreur passé déjà même ça Malukonde un bon et on peut le reconduire président assemblée provinciale président assemblée nationale en tout cas mboso azana no pepo yo plutôt bimara mboso azana no yem to bima déjà doyen déjà wawa aza déjà des bandeli après l'air beaucoup les gagner élection en tout cas modèle wa kumbeli biso wa et avant nana ce problème ya so peut toke na Sénat to biso su vanda nanu ba tu le ko vanda nanu zanan wana zanan so to la changer Charlie Kadima président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré président de la République il y a mbala liboso 100 jours na après ça biso membre kamba osala mais ce qu'on a deuxième 100 jours de konza ako frapper sur quoi qu'est-ce qu'il y a le plus urgent ya ko nettoyer en tout cas lokola asalaki na 100 jours elekaki azwaki ba oyo ezaki prioritaire atiaki na place na 5 ans oyo biso to kanga maloba azongela ba erreur passé kasi voilà kasi lokola yaki déjà na ba erreur oyo amonaki dans le passé c'est que ça déjà na oyo yé a planifié oyo kozala prioritaire pour les 100 jours. Mais moi, je ne sais pas encore quoi. Non, mais étant congolais, étant que tu es voyant. Ngai déjà, na oyo yo asalaki. Yo yebi to sala no ba émission belé na loba na yo ndenga zo kende na ndenga sali bilan na yeza positif et positif à autant de pourcents. Tala. Ko gagner à 73% na ba élection ya tour moko. Ya mukete. Ce qui est par exemple, qui est prévu pour l'élection à 2 tours. Donc, dans le deuxième tour, on a 9%. Oui. On donne l'image. Pour déjà, nous avons un nombre de 33 wana. Yé, moko 73. Si vous avez un demi, vous avez 0,0,0 wana. Pour ça, on est. Donc, vous obligé à le chef du quartier. Ah oui, bon comme obligé à le chef du quartier. Si vous avez à l'obino, bon, vous avez alliance nangai. Donc, nous avons 98%. Nous avons attendre le boko à l'obi que c'est un opposant, tout le monde est baya. Ah, fongol le boko à l'obi baya. À quoi bien ça? Pour comprendre les seuls côtés. D'abord, opposition. Ezali nini. Eza rivalité? Non. Eza adversité? Non. Eza ennemi? Non. Parce que naba oyo bazana pouvoir, naba oyo bazana opposition, bango nyonso bazo miloba ba congolais. Bango nyonso ba yaka kaka balobi, le peuple souffre. Quel peuple? Le peuple congolais. Non, c'est ça. Sikoyo. Soki attendre bisolo, attendre bango loboko. Elingo lobani. Même vous tous là, vous avez chacun une idée qui peut apporter na édifice otozo tonga pour que ça la profitable na peuple congolais. Et ça m'a liboso attendre loboko te. Tout une consultation nationale attendre ki loboko na batunyo soti. Tolobi boy. On dirait moi le mot eza ko bata ma place wana. Toyoka ki balobi Fayulu azaki mosolo. Fayulu akei kuna ko sala campagne na changu. Ako babali mboka soki bo voter ngate, bo voter ata, soki ata bo voter ngate. Bo voter mwana mboka. Siko mokonza mboka ko tanda mboka ibaya. Est-ce que iko la sabiso te ke mokonza mboka déjà na Fayulu déjà bazala bango? Non. Na bien Fayulu l'era lobi so bo voter ngate bo voter mwana mboka elingo lobani. Échanger te na onga na lobaki na lobi Congolais a décision. Soka linga zongi sa Congo na maboko ya ba étranger. To a garder na nu Congo na maboko ya ba Congolais. Et que c'est
Donc ça, tout Congolais, surtout des pères et des mères. Qui n'est pas congolais, papa? Ebele ko papa, ebele. Oyoka ina stade te. Ba le biso wa mutu na yo bokende na ye. Président, président Zambie ba. Ba bi azo bazo mutu na ye. Wa mundele. Zoa mutu na yo bokende na ye. Oyoka ina na stade. Sikoyo. L'air bozolo bandengo wana batu nyonso na mokili basi bayebi ke oza mutu ya ngambu kuna toza l'air ya kalate o baza koyebisa biso Mobutu centrafricain mais président ya Zaïre. Donc Mobutu ba yi congolais te. Ngambu to liboso na lobiam. C'est les gens qui on va tika na banka. Non, kasi loko les ndenge lobamaka siko to lingi lobamaka susu bongo te. Il faut na yeba ke oya komi président de la République comme na ye Rachel Chako. Tete la maman na bango nani oyo papa na bango nani oyo yo po yeba ke wa komi oyo chef du quartier awa Charlie Kadima papa na bango muluba maman na bango mais ezala te ko papa na ngai azala yaki awa lokola pêcheur ayaki na masuwa utaki na nini aye ko pêcher sikoyo lere bakutani na mama baba ni sikoyo mama ngo tozali kokanisa mama ngo tangu su tata mwasi na biso balebi te alaka ya ngambo Zambi Charlie Kadima mokonza mboka lobi akozongela ba erreur passé te ba erreur passé ya libosa lo bayeke non ba prisonnier politique ba kozala te bobo c'est que tout ba prisonnier politique ba kozala po Salomon il dit que Azali na prison mais Azali est le meilleur élu. Il y a qui nous? Problème. Oui, Azali est élu. Mais en prison. Parce qu'il n'a pas condamné. Yangwana, il avait le droit de postuler et d'être élu. Mais maintenant, si la justice le condamne, va-t-il siéger? Point d'interrogation. Maintenant, le chef de l'État c'est allé Notozo Kanga Moïse Katumbi Singate. Est-ce que nani alobaki na Salomon atambola na munduki na aéroport? Il y a ça civil. Akoma na munduki ndeni. Donc il faut zanamika. Il faut zanamikanda permis de port d'armes. Est-ce que zalaki? Point d'interrogation. Na lobby bon, kasi ya Frank Diongo ya gibo, est-ce que Frank Diongo azap? Azap. Mais est-ce que monanité et monani na ba coup de fil aujourd'hui tala lelo na ina ibiso au mon téléphone na yo so ba kanya ngwa ba dio ba go récupérer ba message le temps en 2024 ba go récupérer ba message ya Masolo Noti ya 2010 na ba conversation na ba SMS na ba photo biloko tout jusqu'à 2010. Si vous avez déjà récupéré ma conversation, sololo dit Kamata Minduki ile pati ya nani oyo. Si vous avez dit que Minduki ile ezo ma bande na biso ezo tia biso na insécurité. Totika yo. Aliga dimante comme qui ne vers la fin et le comme tout ya penle zali bongo koyamba mokonza mboka lisusu ya mbala mibale pour qu'il y a kamamboka consolidant les acquis ndenge so tangi awa et kopesa pe possibilité na nouvelle génération entre autres Jésus Noël Cheke. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir to penini to yiko zela penza maboko polele to motema ya isengo ya bakambina yo mibale o bazalaki bakanza lelo ba okamba penda mboka. En tout cas on a nous sur ya liboso guerre est à bout. Pour ceux qui ont sali à la moindre escramouche, au Kotatina Rwanda. Et là, les bosso déjà, le peuple congolais a c'est déjà Congo uni, un et indivisible. Pas et si l'intégrité nationale. On a déjà basé en sûr. Pour déjà modèle, na moni de quand on a stade modèle au basoda va tamboleli. Nathalie maintenant bana maman na méchant. On m'a dit là ba bimisi ba paracommando na ba sac. Donc ça dire mutu na mutu ana mkongo amemi 22 kilos. Atambla na ngosiko alala na nzamba ba kota na mboka ba yana ba na kanko kolote lukala ba na kalfungulo uzano bangote kende na kanse to komona bangote bango msana bango ngunda balala ga na zamba balamga na zamba basokola na zamba bango msana bango ya zamba dosiko yo
soko omoni ke olingo osala biso mabe kotaka zamba bongo okutana na bango kuna na kati donc eloko ya liboso yango wana oyo ya mibale ezali ke konga bainfrastructure na modèle oyo namoni déjà volonté oyo ezali na chef de l'état na oyo asali na 5 ans na ye euti koleka epesi biso na fierté omoni lelo naza ata fier ya koloba ke naza congolais po oyo bato bakomaki kokima koloba mwa mbula eleki awa te akoma kosongo naza burkinabe oza burkinabe ndenge nini yo tobotami no awa tokoli na yo okomi burkinabe or situation ya mboka motu ezopermettre ete ka ndima mais en tout cas nga sikoyo neti nga boye nga donc congolais peut-être fona bakisa mpenza na des pères et des mères donc voilà et puis na Jésus Noël cheke en tout cas mokonzi ayo kaka biso bamakanisi ezali soki bandimi kopesa biso ville de Kinshasa en tout cas soki ekochange à 100% te tokosala déjà 65 de l'ordure à l'ordure tokochange déjà 65% ya physionomie na image ya ville de Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup Charlie Kadima ya konzima penza ko ya pengo ko pesa makanisi na yo pe ko bakisa moi un plus na oyo ba imboka ba ibakite na moi mitune za ki bongo na ngambo ya politique pe culture alors to komi na suka matondo mingi na yo Charlie Kadima matondo mingi na bino ba to bolandi biso je crois que ba to nyonso bazali to pesi bango matondo mingi base to ana base club bovin base yango bah oh bah yebi déjà base bah oh il dépêche base yango toza to ana base donc yango boni lelo to ana ba décor to ala kuna ba bo revité to ana ba nini te to ana base mais loko moko siko na ina loba pour na procès na nga contre Miss Vodacom esuka boni ezana nous parce que il fallait déjà pas se prononcer dans mois de décembre moko ya ba juge azaki soko siégé parce que azaki empêché to éviter pour nanini cour d'appel à Kinshasa Gombe et ça qui rendaki décision par un avant-dire droit qui a ordonné la réouverture de débat pour la confirmation de moyens parce que l'avis du ministère public a déjà été entendu et tozongaki le 10 pour la confirmation à moyen wana mais tozalaka 4 parties na procès Charlie Kadima, Sokoda, Vodacom na Pigma. Mais procès moko ko sa ta mibu 4. Kasi bongo ya liboso ava ba futa tusaka 80. Sikoyo Charlie Kadima ayaki. Sokoda aye. Vodacom ayaki les 10 mais Pigma ayaki te. Et le tribunal ne pouvait pas se déclarer saisi à l'égard de toutes les parties. Et il fallait renvoyer l'affaire à 15 jours pour signifier Pigma. Et Pigma a déjà été signifié. Mercredi, il y a le 24. Oyo, Léopard a obéi un match contre la Tanzanie. Donc, avant de faire le match à Tanzanie, na tongo na 9h dans la cour d'appel à Kinshasa Gombe, na audience pour la confirmation il y a moyen pour que la cour d'appel reprenne encore une fois de plus l'affaire en délibéré et puis tout est la décision finale. Voilà. Décision finale est en tout cas, décision finale est logo mususuté à part ko yebisa Vodacom a fouta droit d'auteur au ezali principal parce que asi a fouta accessoire au ezalaki dommage et intérêt. Bato ba kuti biso siko ba ko yeba lisolo te. Olobi décision finale kozala nini pour na dossier na yo ya Miss Vodacom. Expliquez-moi mon quel na RCA 30311 ngai naza concepteur ya Miss Vodacom. Leur basaleli Miss Vodacom batinga pembeni na funda ki bango parce que œuvre na ngai en dehors ya kozala kaka ya ngai ezali déclaré pe protégé. Alors leur to fundi bango leur cour d'appel a monaki que effectivement
ba pièce nyonso na brandisaki et la kisi bango que l'œuvre Miss Vodacom m'appartenait et pesaki nga raison mais moyen ba futa ngai mbongo nyonso yakite parce que ba kokai ko futa nga droit d'auteur te ba futa nga dommage et intérêt pour Vodacom asala ki mabe na koyiba œuvre na ngai ko exploiter yango droit d'auteur esengela ki bazela oyo l'État apesa ndingisa ya ko gérer droit d'auteur pour na ba artiste kombo na ye Sokoda sikawa Sokoda muto afundaki Vodacom po aye ko senga droit d'auteur ngai na mabe Vodacom asalaki nga afutaki déjà dommage et intérêt oyo eza accessoire pour l'œuvre. Ce qui est le principal, c'est les droits d'auteur. Donc on ne peut pas avoir payé l'accessoire et refuser de payer le principal qui sont les droits d'auteur. Et c'est sur ça qu'on est. Et le mercredi, on est à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour reconfirmer le moyen par rapport à la décision avant dire droit qui a été rendue par la cour d'appel. Merci beaucoup. Et Yokani, Baimboka va comprendre. Ngai pendo manuellement moké pour ba comprendre. C'est tolo barango à chaque émission, mais bato ba kuta biso mokolo lo ba simba moi moké. Tokozala wana mercredi, toza ko senga toujours babi. Mon compte boka betera c'était le bi justice ezali na papa te maman te. Équipe par école te, ils pour la Congolais surtout. Alors, bah pesa montono surtout bah droit nae o esengeli. Toko mina suka botika la connecter branché na Corrector News TV. Merci na moto na sima caméra. Yves les noirs black. Merci na bande côté bolandi biso partout dans mokili botika la toujours côté branché Corrector News TV ka ezali ya bino.